Kimbangisme oye. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Kinshasa oye. Kinshasa oye. Kinshasa oye. Eunui. Embazi. Bilumbu byokului. Yangalala. Esengo bie esengo te. Kiese voka kiese kui. Sai voka sai kui. Jambo te ketu Aboy lukolele. Tuteze la nangui. Na kombo tata moi na pe tata Molimo Centre. Merci. Tege toloba kitoki. Obo sana biso na mabondelité. Biso pe to obo sana bino mabondelité. Malgré mikakatano ezaki mingi. Mingi tokangaki ba sak biso nyonso tokende. Estalaka kaka nzela. Ba problème ezangaka te. Oyo bazaki na programme bamosusu mpe batikalaki. Mais lokola toye kokutana lisusu ba voyage esilaka te. Toyokane kuna pe tokei bayambi biso kitoko kitoko bolandaki pe boyokaki. Tomonaki ya solo soki tokende te nde mabe. Mokonzi ya mboka ayambi biso malamu parce que Kunzulu na 82 papa Mfumalon papa de Angenda bazaki na chef de l'État basololaki makambo mingi ya kitoko. Nga na nkamba motema nazaki kozwa te. Kola babengaki nga nazaki obligé na kende. Kutana mokonzi tosololi presque makambo nyonso oyo papa Mfumalongo alobaki mpona Kunzulu. Ye moko sikoyo akomi koyebisa ngai. Nga pe nalobi motema na nga kaka naya tobongisa likambo tolongola yango. Bandimi ya kuna pe bayebaki makambo mingi. Nani azali ya kuna atémoigner ndenge papa alobaki. Nani azali ya mokonzi dirigeant yaka ya Brazzaville. Yo bomba ninga mpe na moni yo. Dirigeant oye. Papa Chikoti azali bi azali te. Bozo kozela ye le 24 Voilà. Bongisa Chikoti na yo beta bango le 24. Tolanda nanu. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre. Papa, ya solo merci natina ilobo pesi biso. Ezali surprise pour na biso. Mais ezalaki programme na yo moko ete na tongo ala loto zwa micro. Natina ya Kunzulu ya solo papa na 5 mois osali ba témoignage ebimaki ebele. Témoignage ya makasi parmi ba témoignage ya makasi ezali ete na tango yo lataki nzoto ya mibale ya papa Diangenda Kuntima olobaki na biso ete Kunzulu soki ekufi esimbi te biso na Brazzaville okoki kolimisa biso nyonso mais kasi soki tobomi Kunzulu
toza na bolimbisité parce que yo tie likena na kunzulu kunzulu nde ekolesa mokili mobimba à travers kunzulu yo okolesa mokili mobimba et mokili mobimba ya koluka bilei et pas na biso bakimbangis à travers kunzulu message phare na tina kunzulu olakisa biso importance ya kunzulu que mwana nyonso ya kimbangis esika ozali soki batangi kunzulu kenda pamba ete mai nyonso toza koluka na tina ya bilei na tina ya crise alimentaire ezali na kunzulu. Voilà à peu près papa ce qui te sanité message phare importance ya kunzulu ezalaki ndi wana na ba témoignage landanaki na création ya kunzulu mais message phare ezali ete totia kunzulu na motema pamba ete kunzulu ekolesa mokili mobimba na kombo ya tata mwana pe tata molio mosantu amen. Merci ezaki bongo. Papa tango akena kuna atali na batu oyo nyonso akenaki na bango azongisi bango sima me bukutu mama Fumalongo atiki ye na sima akei place ya ye moko atelemi kambo alobaki makambo asalaki alobi amonaki soki yango yebebi mabe kasi ata tokei bakoya kotelemisa yango bomoni ke nga nakendaki kuna mpona kotelemisa oyo nyonso mokonzi ya mboka ayebisi ngai oyoki tokotika donc nga mpe nalobaki ke boye awa na ngambo na biso soki toyoke na leta oyo tokopona oyo bakoki kokende kopesa maboko bamonani tosengi parceke tosala leta toki mpo topesa maboko mosala wana bongo bie bongo te lingomba eza mibale moko kaka mpona bakimbangiste awa mpe bakimbangiste les trois Congo eza na programme ya ye moko tata Simon Kimbangu boyoki yakonya biso bagene totelemela likambo wana ntango aye awa na Kinshasa amphithéâtre oyo ye abandaki esalaki ye pasi eske nani akosilisela ngai amphithéâtre ezaki bongo bie bongo te yango tobundaki papa Mfumamba atikali kofongola yango biso tosilisi presque makambo nyonso oyo ezalaki ya pasi awa 2006 alors conférence ya liboso efungwami tata swingi ntango ayaki alobaki nini ye pamba te ngolo ye mutu avandaka na ngando esika moko bongo yango wana elingi koloba ete biso bakimbaki soki tolobi ke papa Simon Kimbangu azali nzambe batu mokili mobimba bandimela biso mpo bayeba biso bakimbangisi batovandaka toyebi ete yo ozali nzambe mosusu aza te papa ngai te bolandi te susi ya papa ezalaki bongo te tolobelaki 2006 tolobelaki makambo misala ya papa Kimbangu asalaki tolobelaki makambo mamaki mpavita akufaki mpona likambo ya tata Simon Kimbangu batumbaki ye na Angola zoka likambo yango ezaki ya solo
Pona nini Papa Kimbangu alobaki bakoko ya kala bazaki tango wana oyo musala tuye nango tokokangama tokosala boloko oyo boloko tokosala bana tokobota na bakoko na biso bakosala ngo lisusu te bango nde bakosimba mikili na biso bongo be bango te lelo tomoni yango be tomoni yango te biso bango toza kodirige voilà Afrique mobimba todirige simbi yango bango bamonaki pasi bakangamaki 30 ans ye moko Papa Kimbangu mpona kolibere Afrique yango mpe biso mpe tozolemba te oyo nyonso papa atikaki yango toza kolanda mpe tokosalela mama Mwilu ntango atikaki biso bakunda ye na ngombe kitsuka après 2009 tomatisi ye na nkamba mpo bilaka na ye ekokaki ya boroko koko Kinzembo mpe ndenge moko akufaki na boma le 2 juillet ezaki na 89 nde tomemaki ye na nkamba boloko na ye esilaki koko Kinzembo boloko na ye parce que asalaki 70 ans kuna na boloko na boma na sia mabele pamba te bana Israel bakotaki bowumbu 2 fois ya liboso ntango Moïse abimisaki bango ya mibale nde bakende osala yango na Babylone bongo be bongo te wana biso tozokolanda makambo nyonso wana oyo Nzambe aloba na biso biso tokozonga so na boloko te makambo na biso esi esila yango koko Kinzembo asalaki nyonso wana po ete tozonga so na prison te yango balobi tokangamaka na mibeko bana Israel parce que babebisaki elelo oyo biso tokosala makambo wana te bajene oye soki bazoteya biso toyokaka tolanda oyo bakoko balobaki na biso yango toza kolanda tour na biso bajene lingomba ntango ebimaki papa abandelaki nini koteya biso bajene afongolaki retraite abongisaki bacentre bisika nde wana baza kotambola na bamusicien na korale Yerusalemi azalaki koloba makambo mingi na 64 papa Mfuma Longo alobaki nini na Lutendele mama Afonsine oyo pasi tozomona bakrize oyo ye alobaki yango avant ke mikolo ekoya makambo ya boye na boye koleka na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo merci Nzambe na biso tata Simon Kimbangu olinga te biso na 62 octobre papa diangena na 0 heure akotisaki biso na mozole tomonaki yo okiti chorale ya mélodie eza koyemba le 3 octobre 1962 na 0 heure tomonaki yo bondima makambo azoloba te ye wana mosusu te ye tomonaki pasteur te tomonaki cielo te tomonaki ndongi te me tomonaki ye ndenge atelemi azalaki na nzoto na ye oyo abotama nango mimo bange papa kowangana te tika kokosa biso kowangana te ngai na toni makambo susu yozoloba makambo susu
napesi nanu réponse wana na 64 tosali tournoi ya mbanza nsanga tomonaki mpe ebele toyoki yango na braza bapesi kako témoignage me ezalaki bongo te me tokobongisa ntango tosilisi tournoi ya mbanza nsanda tozongi na nkamba papa alobi tokei na lutendele na bamusicien na biso tokendeki tokomaki kuna tosalaki mosala ya kobeta brique oyo batongelaki ndako ya nzambe ya matete na kobibisa zelo papa Fumwalongo alobi bana bomipesi mpo na mosala oyo nasepeli bokozala na lifuti munene tata moto akoya na lifuti na bino bakofungula bino bavoiture kasi papa totili toza susu mingi te nayebi te na se ya bawape soki osombaka voiture opesa bango na bamisie na biso nzambe na biso ozali yo salisa biso bikisa biso mosusu azali te obetaki tolo na lutendele nde yelusalemi bina faki na kobosana bino ata mokolo moko te bino bobandi kobeta brique po balobi nanga totonga temple na nkamba balobi ke nalingi nabongisa mboka na ngai yango toye awa papa diangenda alobaki bokobonga mpe temple kotongama ya matete mpe na nkambe kotongama kasi tata na nga moka kosisa makambo nyonso sikoyo tata konani lakisa biso koboma mabiso te papa ta passe ata bisengo biso tokolanda yo totambola makolo sapatu te lipapa te 3 mois ndenge nalati boye ti 3 mois soki esili basili ezwi na yo na ndenge osalaka biso na yongo papa wana tokoloba yango nsima tokobongisa kokosaka biso te koboma baka biso ye ngai na 62 na 01 tomona ye nazalaki nga moko te na bandeko kokosaka biso te papa diangenda alobi na biso ke bamama ndumbe nde alobaki na biso bongo nga nazalaki wapi ntango wana bino nde bozalaki kuna te na kati ya mozole papa na kati ya mozole ntango nga tosimbani na papa diangenda na mosapi na nga oyo alobi pesa mosapi na pesi alobi tia mutu na cercueil na tie alobi simba cercueil na simbi bango nyonso basimbaki nsima na nga abengi mbala misato tata 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 tomoni kaka yo okiti na kombo ya simoki bakukaka tomoni yo okiti ntango okiti oyeboye oyo cercueil oyo yo papa abondeli tango mikolo ezoya biso tokozala lisutu te bituba ekoya bino nde bokokabola bituba wana soki bobombi likambo tokobomela bino na mabanga tango abondeli atie ame melodi tomoni yango lisusu te eyo mpe tomoni yo lisusu te papa yo mosusu te yo mosusu te yo mosusu te akanisi papa nayebi te soki likambo mosusu ezali bon merci toyokani toyoki mpo tina retraite emonisaki bato pasi baza kobebisa bana ya bato bana bazolata babitambala balobaki mpe balobi makambo mbele elekaki mais mpona kobikisa bato ata bafingi ata bacholi ata balobi mabe yo kangaka motema ok déjà si baponaki biso bagene tosala makambo wana yango sikoyo ekomi komona na miso te bafongoli lutendele retraite bafongoli bisika retraite bamama epa wapi batata epa wapi bisika zoyeba lisusu
Pour l'année de Salama qui bon. Wato tubela to bika na kanda ya yo tata Simon Kimbangu kyanga. Oyo la kisa kibiso na kusu. Pour ceux qui ont mis quitté Sinzambe au Sani. Ceux qui ont mis mati Sinzambe au Sani. Yango alobaki biso ba jeune oyo kani zala ko sosola pe zala. Ela kisike a bango mibeko balanda mibeko. Soki tolandi mibeko te etumbo yaka makasi. Biso tolingi la paix, kimia, bongo bien bongo te. Po nyonso tozosala Nzambe azoko bongisa ndenge tosalaka retraite, tosalaka babeko, babondeli ya tongo, pokwa soirée, babondeli ya bangonga, po Nzambe asilikela biso te. Po lingomba oyo bato baza kolanda. Oye moko alobaki na 21 yango nde tozosalela boyoki ye oyo nzembo nasengaka mingi na bajejeki likambo ekwei na mokili, likambo ekwei na Afrika, likambo ekwei na Congo. Oyo elakisi ke bato ya bwane abakosala nini, bato ya mayele bakosala nini, banganga minene bakosala nini. Voilà. Il y a 2011 procès, révision à procès, Papa Kimbangu abima na prison. Bato ya mayele bayaki bi bayaki te. Conférence esalamaki wapi? Esuki esalamaka te. Omoni soki batindi biso eloko tosalela yango. Toyokani hein? Si balobi na tendele makambo eza kuna tosala. Eloko eza kozala biso université etongama na lutende. Ndenge papa atikaki programme. Biso mpe tokangi misu te tozolanda. Tolobaka tosa l'État soki afongoli nzela tokosala bien tokosala te. Toza na devoir monene o tozosenga. Kinkewa bozaki kokende kuna bie boza kokende te. Tofongola bie bofongola te. Esika oyo place na telemili ya kosala barrage pioka. Pona nini toza na programme nene. Biloko nyonso papa atiki biso, atikeli biso tokosalela yango. Tokosala bie tokosala te. Mais toza na mbongo te. En 1921 na Mbanza Ngungu bamindele bamonaki yo lokola mutu moko ya pamba. Yo Kimbangu ozala kobenga na biso, eske oza na mbongo eloko nini yo oza nango?
J'étais à Zodondonga. Je te cueille. La télé à Brazzaville, je te à Zodondonga. Tous aux Alantinza, il y a bien le 24. J'étais qui banga Papa Simo Kimbangu Kiangani. Papa Simo Kimbangu. Dirigeant, les lots tracteurs, on est défilé, mais on défilé. J'étais qui oye? Pour te faire ça, monter ma passe. Papa Simo Kimbangu Kiangani. Moto nege bakoko bazai koloba soki abini malam. Félicité. Nazalai koloba moi ba mikolo leki dirigeant zai ko suka biso na luketo. Je le disais. Mais papa basali musala et monani. C'est tout tracteur mi balwa nezo swanga. Mais na français balobaka, dans chaque action il y a la réaction. Na nous te pesi répondre. Bongo te. Na makamu na biso nyoso bloqué on dirait okatsaki nango. Et bongo bandeko bazana ba province ba monaka posa ndenge nini pa na yo. Longi. Bongo bien bongo te. Ingeta papa. Oyo mbombombwa. Bongo kuna vula kintombo. Voilà. Donc binomi balai il faut. J'étais curieux. Merci. Non, souci vous allez que dans c'est bien. Bon, correct qui va le venir. Na kombo na tata mwana Mulimo Santo koreki oye. Vive les cinquantenaires. Jubilé oye. Koreki Songyanzila koreki. Tracteur e bandaki wapie. Biloko ya kolona koboko la ebandaki wapie. Ba machete bangombe ebandaki wapie. Papa Simo Kimbangu Kiangani oye. Vive les cinquantenaires. Et bongo, en 2023, on va changer.
Papa na 2023 secret ezali epai na yo. Yo nzambe nde opesaka secret. Mabongisami ezali epai na yo Yahweh. Na 2023 clôture ya 50 ans Yahweh mayo bongisi mango wana papa makosalema. Bolani be bolani te. Toyoki be toyoki te. Songi anjila yewa. Okay. Nzambe na biso na komba tata mwana pe Molimo Santo. Biso koroki ba kobenga biso bana. Bon, Toyoki, Tolandi. Mais Brazzaville, à lobby, et Badela Makam. Atabo Yembi, Tabo lobby, mais et Badela Makam, voilà. Pas batté, bas français, Nathalie, na 58. Oh, mais bas au sang, mais na bango. Tout est cabaret libre, basa, mais ça na bango. Bon, mais bon, côté. Ah, si bandé et yaki, pas na biso. Biso dans 59. Alors il a dit que Brazzaville a l'amour qu'il bosso. Biso de Rolanda bien de Rolanda terre. Tina yango la suiba pesi biso misala to sala la yango. Voilà to sali nuance. Siko to comme na niveau ya misé to fongoli yango pe. Kabotuza ko zela na aéroport. Bon bien bon hôtel. To la muka, to telema, kamwana suge, salami kaka. Oya minene zako ya liboso. Oya zalike, kimia e monana. Po papa loba ki bien. Po tonga Yerusalem. Yango biso to telemeli. Po to tonga Yerusalem. Na kozonga sula braza. Na kende bi na kende te. Nako kende suki na kete fungula ekozala ndengeni. Lelo yo biloko elonami na janvier février ekoliama. Bomoni be bomoni te. Bangone babandaka. Ebandele makam. Na kende toko gisali kamwana. Toyokane Muke nazareki nango yango wana to silisi na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen.